Zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe se manso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sibwa nzambe Combat Zambé Tata Mwana Pe Molimo Monsanto, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, Baladiana Wabino, Guy Laurent Lobela, Madi, analyste spirituel, Tokote Nabino, une fois de plus, dans Zela, il y a une émission pour que la Kabido, les analyses spirituelles, Tata Maman, Ndenge Tolobaka, émission, les analyses spirituelles, tout ça là, il y a mon sentiment, tout ça là, il y a mon plus altérité. Tout ça là, pour être yo c'est que la émission les analyses spirituelles, tout ça là, pour être zamba c'est que la zambé ce qui a c'est peli, oyo zambé abongisi la ki yo nangai de tokoshwa yango. Kasi ce qui zambé a c'est pelité, batata ba maman et vous avez la biso pas c'est pour être tout ko kozwa oyo zambé abongisi la ki biso. Émission les analyses spirituelles, tout ça là yango nanzela na banzela misato. C'est-à-dire banzembo na biso message ya ba papa ezali banzela oyo ebombi ezali ba makambo oyo ebombi ba posa ya banvoila ba posa ya ba papa et ba posa ya ba papa na biso na kati ya lingomba tozali pe lisusu na mikanda ya lingomba ba tata ba mama mikanda ya lingomba na biso banzembo na biso maloba ya ba papa makambo misato wana nde ezalaka ba sujet ya méditation na biso pour découvrir posa ya nzambe ezali nini na likambo songolo to na likambo pakala banzela misato wana batata ba mama nde permetaka biso toyeba posa ya nzambe ezali nini na kati ya ba méditation na kati ya mabondeli et na kati ya ba concentration spirituelle yango ezali ko permettre biso toyeba nzambe alingi nini posa na ye ezali nini et nini oyo ngai nakoki kosala po ete nzambe asepela nini oyo ngai nakoki kosala po ete oyo nzambe abongiselaki ngai batata ba mama na koka kozwa yango voilà batata ba mama maye ma permetaka biso to découvrir posa ya nzambe pe to luka pe nini tokoki kosala oyo nzambe azali kobongisela biso po ete tokoka kozwa yango émission ya lelo batata ba mama tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso parce que tokozala mokuse mais tokozala très profond na émission na biso ya mokolo mwa lelo batata ba maman sujet na biso ezali nini j'espère que bozali kozela sujet na biso ya mokolo mwa lelo ezali nini sujet na biso ezali bitumba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali na libanda ezali pe na kati wana nde ezali sujet oyo toko développer yango biso na bino na mokolo mwa lelo soki tolobi pona meilleure compréhension teme na biso ya lelo ezali bitumba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali na kati ezali pe na libanda toko décortiquer yango na ya tout au long ya émission na biso ya mokolo mwa lelo entre biso na bino otoyeba ndenge nini biso tozali kosala ba analyse po ete to découvrir bitumba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali na kati ya lingomba ezali pe na libanda avant de décortiquer ensemble na bino ba sujet oyo
tokosepela tout d'abord Régie apesa biso nzembo ndenge tolobaka yango banzembo na biso pe ezali moko ya makambo oyo permetaka biso toyeba posa ya Nzambe. Nzembo oyo pe tozali kotia tango bozali kolanda yango bolanda yango na litoi ya bonzambe parce que na kati ya nzembo oyo je crois que eko permettre pe bino boyeba Nzambe alingi nini émission na biso tozali ko développer yango ndenge nini est-ce que na kati ya nzembo oyo to tirer pe leçon ya muke oyo ezali ko permettre biso to découvrir posa ya Nzambe wana ezali maye oyo biso to sengela bino Régie très rapidement balancele biso nzembo bongo na sima tokozonga kwete toyeba na ko brosser makambo oyo biso tobongisi toyeba na ko décortiquer ba sujet oyo na ndenge ya bonzambe po ete yo na ngai esika tozali tokoka ko comprendre quelque chose oyo eko contribuer na kondima na biso. Très rapidement topesi zela na Régie a balancer biso nzembo oyo. Kingdom.
na musala bosali biso nzembo kitoko opesi biso tika mokili eningana na koya kopesa kimia batata ba maman j'espère que nzembo oyo ete yo na ngai esika yo na ngai tozali tika mokili eningana ngai na koya kopesa kimia leson oyo tokangi na makambo oyo nyonso ezali tika mokili eningana leson oyo tokangi na nzembo oyo ezali tika mokili eningana ngai mutu na koya kopesa kimia ngai Simon Kimbangu Kiangani na koya kopesa kimia. Merci na régie na nzembo kitoko ndenge tonti koloba oyebisi kopesi na biso. Mais avant de côté na sujet na biso na mozindo ya sujet na biso tulingaki tout d'abord to brosser makambo mibale oyo nde na sima to kokota na sujet na biso. Avant de côté na sommaire ya émission na biso tulingaki tout d'abord to présenter ba condoléances na biso na communauté kimbangiste parce que tozali ko perdre bandeko na biso ya minene na kati ya Lingomba. Awa tozali kolobela likambo ya mama Biselenge Rebecca, tozali na mama Biselenge Waleshani Rebecca oya utaki kotika biso azali moko ya ba combattante na kati ya Lingomba na biso azali moko ya ba pasteur oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki na confiance na bango oyo pe papa Simon Kimbangu apesaki bango mokumba ya monene oyo toyebi ete na côté ya finance ya Lingomba maman na biso mama Biselenge nde mutabandaki kosunga mokonza bule tata Simon Kimbangu ko présenter ba condoléances na biso na communauté kimbangiste mobimba et na famille biologique ya mama Biselenge et à part ça aussi je présente mes condoléances à mon collègue Arthur Biselenge et Sika Ozali. Nous allons partager douleur ensemble comme je vous avais dit. Likambo ya mama Biselenge ezali kaka ya binote ezali likambo oyo ezali ko toucher biso nyonso bakimbangiste et puis surtout biso ba ressortissa ya Kisangani ezali likambo vraiment ya biso. Donc nous allons présenter ma condoléance na biso et pas na famille Biselenge Mobimba. Nous allons présenter ma condoléance na biso na communauté kimbangiste. Nous allons présenter ma condoléance na biso na banganga nzambe nyonso na kati ya Lingomba ya tata Simon Kimbangu parce que ezali likambo oyo ezali ko concerner pe Lingomba. Toko profiter pe lisusu na même occasion. To présenter ma condoléance na biso et pas ya papa pasteur Pierre Ngoyi. Biso tubanda rubenga ye vie Bakis azali musicien auti kotika biso pe na niveau ya Saint-Denis a travailler donc to lo bakaka na Saint-Denis na Saint-Ouen ba paroisse wana ezali ba paroisse oyo ba yebaki mingi papa na biso papa Pierre Ngoyi Bakis biso nyonso toyebi biso tozalaki na centre toyebi ba papa Pierre Ngoyi babandaki koya na centre wana na ba papa Paulin Tilulu na ba papa Fisiko papa Jefire Fisiko toyebi ba papa Dona oyo lelo azali kosala musala ya ba mausolée nyonso oyo elekaka na mboka ya Nkamba mausolée ya papa Fumambanza mausolée ya ba mama mausolée ya ba papa Rigene ye mutu vie Dona toyebi ba vie na biso tozalaki na bango na centre wana ndenge naza koloba ba vie Mao je crois ba vie Mao bato bazalaki vraiment ebele na niveau ya centre d'accueil oyo biso toyebaki bango et papa na biso papa Pierre Ngoyi vie Bakisi pe azali parmi bato oyo toyebaki des vies comme ça toyebaki pe ba papa Nzaki Mwena bato wana nyonso bazali bato oyo biso tofandaki na kati na bango toyebi bango très bien. Donc, awa nous allons présenter ma condoléance na biso na famille. Il y a papa Pierre Ngoyi, vie Bakis, où il y a autant de depuis les 6 juillet na mboka ya Paris. Tata Simon Kimbangu Kiangani, ayamba milimo na bino. Papa Simon Kimbangu Kiangani, apesa bino esika. Au demeure na kati ya Lingomba, bosali na kati ya Lingomba, et nyonso oyo bosali, et monani na miso ya solo ete. Il faut na bino to elonga na bino ezali na musala oyo bino mosali parce que musala ya mutu ekomona na ka awa na se pe na likolo oyo bino mosali na kati ya Lingomba mama Biselenge
Papa Pierre Ngoyi, Bakis, Bino Nyoso, Milimo na Bino, Epe Manakimia, Mkonzabule Tata Simo Kimangukana, Akanise na Bino, na Mosala Oyo, Boutaki Kosala, na Sena Tango na Elanga na Ye, na Mosala Oyo, Bino, Bouti Kosala, na Kati, ya Elanga na Ye. Voilà, Oyo Tuzalaki na Yango, Kosapona Koluba, Nando na Oyo, Taliba, nécrologie. Ngomba tozali kokufa sabat bebele. Alors tokolinga bateta monyoso to le kaka sanke ya kaba condoléances na ba famille. Oyo ezali ko perdre na communauté na biso pe oyo tozali ko perdre moko ya ba nganzambe to moko ya basali na kati ya etonga ya Tata Simon Kimbangu. Donc awa j'espère que toleki na page oyo ya nécrologie et tokoti sikoyo na bozindo makambo oyo tozali ko bosser pour le moment ezali makambo oyo tolobelaka yango ntango nyonso défilé ezali mabina te ezali moko ya makambo oyo ezali kobebisa réputation ya Lingomba ntango tobandaka kosala ba émission tobandaka kolobela yango bato misusu bazali koloba wana ezali bajuke. Mais to yebi source ya makambo oyo ya défilé ezali mabina te to yebi yango ete ezali moko ya ba utile ya dévalorisation ya Lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Ebandi na tango ya Papa Simon Kimbangu kiangani te ebandaki na tango ya Bamboala. Et Tata Simon Kimbangu Papa Diangenda a expliqué biso mission ya Satana na kati ya Lingomba. Alobi na kokota na lokola soki na koti mission na ngai ekozala ko déstabiliser ko belisa lokola ba papa bango moko bazalaki yango wana omoni ba papa babundaki na enseignement na règne ya Papa Simon na règne ya Papa Diangenda na règne ya Papa Kulutu Papa Kisolokele na règne ya Papa Fumombanza mission majeure na bango ezalaki évangélisation yango moni mutu nyonso oyo azali formé na Lingomba adiskitaka te na mobeko mutu nyonso oyo ayebi ki kimbangisme adiskitaka te na likambo oyo ayebi ki ezali mabe parce que bateyaki biso ndenge wana te mutu nyonso oyo azali kimbangiste alukaka tango nyonso asala malamu et puis soki asali mabe azongaka na nzela parce que tozali éduqué que tozalaka na kandate tozalaka na ba problème te tozalaka boyete un vrai kimbangiste une fois oyebi ete likambo ezali mabe okokangama na yango te parce que ba papa bateyaki biso ndenge wana te likambo oyo ya juke depuis na tango ya ba papa ekotaki ba papa bateyi papa pe apresizaki alobi makambo oyo ya mabina soki tokotisi yango na Lingomba ekopesa bana na biso pasi mikolo mizali koya lelo oyo soki otali défilé ekomi lokola utile moko ya déstabilisation ya dévalorisation ya œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu na kati ya ba réseaux sociaux na kati ya ba chaîne na biso na kati ya église liboso ya banganga nzambe liboso ya papa bato bazali lisusu na sonité bato bazali ko bina bato bazali ko défiler na ndenge moko boye ya koyokisa mokonzi ya kule Tata Simon Kimbangu passe pour akotala ete pona kotala ete tala Lingomba oyo batata ba moneli passe mais lolenge oyo yango tozali ko kende ezali lolenge ya malamu te batata ba mama tolobela ki likambo ya défilé tolobela ki likambo ya ba comportement oyo ezali contraire na doctrine na biso. Et parmi makambo oyo tolobela yango batata ba maman esengo na biso ezali ete mateya na biso tozali komona ba résultat na yango malgré kofingama malgré kocholama malgré pasi oyo tozali kosalela musala oyo ba risque oyo tozali ko risquer ya koloba ba vérité mususu en face ya kolakisa makambo mususu tozali ko parcourir ba risque ya ndenge na ndenge mais esengo na biso na motema ezali nini message na biso ezali ko kende bato bazali ko yoka bato bazali pe ko comprendre ete ba analyse spirituelle
ezali émission oyo ndenge tolobaka ntango nyonso nzambe na ba angelu na ye réellement balandaka émission les analyses spirituelles parce que ba fruit na yango ezali komona. Tosalaki émission mikolo elikaki tolobelaki likambo ya défilé ezali mabina te, tolobelaki likambo ya comportement ya bandeko na biso ba flitiste, tolobelaki likambo ya comportement ya bandeko na biso ba flitiste, tolobelaki pe likambo ya comportement ya bandeko na biso ya koreki, tozwelaki yango ba lettre, tozwelaki yango ba message ya intimidation, tozwelaki yango ba makambo ya ndenge na ndenge, mais lokola musala oyo biso tosalaka yango avec conscience na ame na biso toyebi ete tozali ya connexion spirituelle na tata nzambe, bobangi ezalaka te malgré ba menace, bobangi ezalaka vraiment te. Tosalaki émission mikolo elekaki tolobelaki bandeko na biso ba flitiste, ba flitiste ya bumbu babandaka kokende na ba uniforme ya ba équipe nationale na kati ya nkamba, totali na liso ya bonzambe tolobi makambo oyo ekopesa biso problème mikolo ezali koya, tobelelaki likambo wana. Mais bato bayokaki yango dès le départ, bamonaki ete non tokoki koloba biso tozali banani po tolobela ba flitiste groupe mobimba ya ndenge wana, biso tozali banani po tolobela yango, ba accusation ekendeki par-ci par-là. Mais bandeko na biso ya Afriki bungu tango bazwaki message na biso ba comprenaki que papa analyste spirituel alobi likambo oyo eza na nzela, même bayebisaki ngai te, mais effet ya koloba ete tozwi décision à partir ya lelo tokolataka lisusu ba varese ya équipe nationale ete po tomata nango na nkamba, parce que nkamba ezali na uniforme na yango officiel oyo bato bayebi couleur na biso ezali vert blanc. Tant que nous avons ba jaune, ba rouge, ba nini, parce que tous allons na idéologie, il y a équipe nationale. Tout y est ba yango ete, ba to mususu ba copier tout ça. Tous allons na esengo na mutema parce que message na biso ekendeki coup de chapeau na ba konzi Afriki bumbu. Parce que lelo oyo tout allons suivi. To landeli bandeko na biso ya bumbu, ba descente na bango na nkamba na ba fête ya le 17 mars oyo utaki koleka. Na oyo uti koleka awa ya 2025 tomoni ete bandeko na biso balataki lisusu ba varese ya équipe nationale ete et bakendeki na ndenge ya normal, balati ba varese na bango kaka ya vert blanc, ezali esengo na motema na biso. Tolobelaki pe likambo ya défilé ezali mabina te pona bandeko na biso ya koreki. Jusque là tozali kotala makambo o tozali koloba awa batata ba mama, est-ce que ezali mafinga? Soki balobi ete défilé ezali mabina te, eske ezali mafinga. Tolobelaki likambo ya bandeko na biso ya koreki, bakonzi ya koreki, il faut bosala suivi ya makasi na ba chorale na bino, na ba paroisse na bino partout. Tozali biso na bino tozali na ba Facebook, biso na bino tozali na ba WhatsApp, biso na bino tozwaka ba image ya bana na biso ba koreki ndenge bazali kobina, ezala na ba réseaux sociaux, ezala na ba paroisse. Et loko nini ezanga kabino pona ko interpeller ba responsable ya ba mouvement, et sika oyo bino bozali komona ete bana na biso bazali kobina na ba défilé oyo ezali ko nuire lingomba na biso. Bino moko pe na niveau ya direction générale ya koreki tozali na ba image oyo tomona ka yango tango nyonso, ezali makambo te oyo tokoki koloba ke to se voiler, ezali makambo oyo eyebani batu nyonso bayebi ete lolenge ya défilé oyo source na yango euti na koreki epanzani na mokili mobimba. Lelo meme bandeko na biso oyo bakenda na 26 parce que koreki majorité na yango ekenda na 26. Koreki oyo ezalaki vraiment koreki ekenda na 26. Alors lelo oyo bango ba multiplier yango na bakonzi na bango kuna ba multiplier yango lisusu na ndenge ya kosakana te. Mais biso tellement tozali na ba racine wana ya koloba ete esprit wana ya bandeko na biso oyo bakenda ya koreki oyo bakendeki na 26. Biso pe totikali na lolenge wana na kati ya lingomba. Toko voile miso te, tozali na posa ya koaccompagner mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani, toko sala yango na hypocrisie te.
tokosala yango na hypocrisie. Mutuna service na ye, il faut tout le monde na yango ete oui réellement ozali kosunga papa Simon Kimbangu Kiangani. Bande kona biso ya koreki tolobela ki pe yango. Tozali na posa tout le monde na changement wana e bande pa na bino bakonzi. Bakonzi ya koreki na niveau ya direction générale, comportement na bino tango bozali ko défiler, il faut tout le monde na changement. Tolingi ba discussion te, tolingi ba débat te, tolingi pe ba intimidation te, tozande na posa tout le monde na changement, tozali na posa tout le monde ya solo ete bozali ko sunga mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Posa la ba suivi na ba chorale na bino parce que bozali ko contrôler chorale ya koreki na niveau ya direction générale, bozali ko contrôler chorale ya koreki na niveau ya monde. Boyebi ba responsable oyo bazali na ba paroisse nyonso bisika oyo chorale ezali. Tango bokutani na image, bosala travail pratique ya koluka koyeba image oyo euti wapi. Et tango boyebi ete image oyo euti esika boye. Interpeller les leaders. Bobenga ba leader, wana ba responsable, wana bobenga bango boyebisa bango, bopamela bango, botindela bango ba lettre ya blâme. De façon que to sunga mokonzi ya bule na maloba kaka te mais to sala yango sur le plan pratique. Pour changement ya libela esala nini ekota na kati ya lingomba. To balansaka pe ba video ya bandeko na biso ya ba flitiste tango oyo bango bazali kosala makambo ya kobeta ka ba dièse, kobeta ka ba makambo ebele. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu alobela makambo wana mbala ebele. Lolenge ya kobeta ba tambour totiaka ba publicité, totiaka na ba video na biso, totiaka biloko wana. Tokomi kobeta tambour ya ko balancer, ya ko ningana ya ko sala lolenge oyo ezali kobebisa réputation ya lingomba na biso. Tozali pe lisusu na esengo na motema. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani awutaki pe lisusu kolobela makambo wana mikolo elekaki. E bandeko na biso ya Johannesburg oyo tozali kotanga kombo apasa papa Texas, papa Denis Antenne na papa na biso oyo bazali na niveau ya Johannesburg. Bango ba reconnaître ete bango bazalaki na orgie ya likambo oyo babengi yango défilé, ya likambo oyo babengi yango kobeta tambour na kati ya lingomba, na ba danse, na ba mouvement, na ba makambo ebele. Ba papa na biso ba reconnaître que bango bazalaki à l'orgie ya makambo wana. Embela ya papa Simon Kimbangu balobi bayokaki yango. Biso tango tolobaki oui bayokaki, mais ba comprenaki yango na note. Mais tango papa Simon Kimbangu aye ko betela makambo wana mbela, biso ba flitiste papa Simon Kimbangu alobela ki biso makambo wana. Bande kona biso tango bayoki yango balobi te. Likambo mokonzi ya bule ya lobi aza na raison. Papa na biso pe papa Guy Laurent, analyste spirituel, asi alobela makambo oyo mbala ebele. Cette fois-ci to luka tosa. Mbela ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Bande kona biso na niveau ya Johannesburg ba reconnaître. Chef Antenne a reconnaître. Alobi lokola mokonzi ya bule abeti mbela. Biso il faut to longola eloko parce que biso batu to bandaki yango. Biso batu to bandaki yango. Bandeko babenga ki biso batindeli pe biso ba vidéo. Tokosenga tout d'abord na régie très rapidement à balancer les biso ba vidéo oyo bandeko na biso batindela ki biso natina ya makambo oyo natina ya makambo oyo etali kobeta ba musique na biso, ba drum na biso ou bien ba tambour na biso na kati ya lingomba. Eza la grosse caisse, eza la caisse claire, eza la tome, eza la cymbale. Na partition ya batterie. Tokotia la bino lolenge oyo ebandaki ko détruire œuvre na biso sans le savoir. Biso tozali ko sala yango na esengo, tozali ko mona ete voilà. Diange na tongeli biso lingomba ou bien Simon Kimbangu atongeli biso lingomba ya mabina. Simon Kimbangu atongeli biso lingomba ya kosakana.
to bandaki komona ete il faut to sakana to kotia tout d'abord image ya lolenge oyo bandeko na biso ba bandaki ko beta et to kotia pe lisusu image ya ndenge bandeko na biso ba corriger likambo wana balobi ete à partir ya lelo lokola bango bato babandaki yango balobi à partir ya lelo balingi lisusu te musique to batterie ebetama lisusu na lolenge wana yango bandeko basalaki video oyo batindaki yango na direction générale na sima ya kotinda na direction générale bapesi mpe epai na biso bapanzisa yango po toluka ndenge nini tokoki kolakisa yango. Mais problème awa ezali video ekotambola est-ce que yo na ngai tokosala suivi po ete likambo wana na baparoisse na biso to changer lolenge ya kobetela batambour na biso ba caisse claire na biso ba grosse caisse na biso ba cymbale na biso et puis ba tome na biso na kati ya lingomba parce que bandeko na biso ndenge tolandi video na bango bazali ko préciser ete lolenge ya kobetela tambour na biso caisse claire na tome ezalaka message mobimba oyo ezalaka caché na kati wana to découvrir biso na bino nini oyo bandeko na biso ba déploraki to balakisaki na kati na ba vidéo na bango. Régie très rapidement. Et ça là que moi pour ça mon cœur il y a un million de ça là pour mon côté après comme ça la présentation ndenge au ça là il va bateau va participer donc cette présentation ndenge bazali mon compte se présenter qui a sali nani donc parce que bien on a mon pensé moi pour présenter papa ouais ça la plus nanga à présenter la sali nani. Merci. Comment totalement la percussion, les amis base qui alors tant qu'on est stabilisé parce que comme comment la percussion yango ya tiré dans la pression parce que mais à senaki et son la ndenge ça on a une solo à tombe de notre rebelli mettre à terme la guerre idéologique et on a yaki la solo à tombe des salariés comme Kumbawana et son niveau de faille pour que après sa modernité oyo le dès la voilà le but est que biso de soigner en être l'équipe à tambourner l'union soudée c'est là quand on va le battre yo le ça n'a pas de donc comme la direction générale de la métropole et le en fait ça biso sur la vérité les ni tout bête et je la mitaine et ça l'animation les voilà le conseil de direction générale va décider ce qu'on va décider et comme on la modalité merci pour na accueil zalibre accueil donc des commentaires des attendants comme on a mis au cadre bureau pour ta papa zobo ya ba dièse tina flip tina tambour deka donc compter ta kaka donc nini e maboko nde esa ba commentaire to boyi to la papa musa to se pesa beaucoup donc accueil to koti bona na accueil ndenge to so pesa accueil ndenge to pesa bon aso donc la nzembo yo kumule ok allez 1, 2.
Merci beaucoup, batata ba maman, tozali ko continuer na bino malembe wana ezalaki juste eloko oyo tolingaki to brosser nano na ebandeli tokokota na sujet na biso ya mokomwa lelo. Sujet na biso ya mokomwa lelo, mais comme d'habitude ndenge tolobaka yango émission les analyses spirituelles ezali la seule émission Nzambe na ba angelou na ye bakitaka pour balanda émission les analyses spirituelles avec une seul objectif makambo oyo bapesaka biso posala bango ezalaka bayeba est-ce que ndenge to peseli ye ndenge azali kosalela yango est-ce que ndenge to lobeli ye ndenge to inspiré ye ndenge azali kosalela yango yango moni na émission na biso tozalaka na complexité tolingaka toloba solo parce que Nzambe a dit la kana batu oyo bazali honnête, sérieux, pe batu oyo bazali na courage. Yango moni biso to sala ka effort, même yo esika ozali osepelite mais tango Nzambe afandi aza kolanda émission les analyses spirituelles asepela. Tango ba ange ba entouré ye, bazala na esengo na miso na bango, bazala na esengo na elongi na bango, ya komona ete analyse spirituelle azali ko sala makambo ndenge Nzambe apeseli ndenge oyo biso to inspiraki. Émission des analyses spirituelles batata ba maman la seule émission Nzambe na ba angelo na ye balandaka yango. Merci beaucoup to koti na sujet na biso ndenge to lobela kibino batata ba maman sujet na biso ezali bitumba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali na 4 ezali pe na libanda. To ko décortiquer ensemble na bino ndenge nini bitumba ya tata Simon Kimbangu Kiangani ezali na 4 ezali pe na libanda. Et soki bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali na 4 banani bazali kobundisa papa Simon Kimbangu. Et soki pe bitumba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali na libanda banani bazali kobundisa papa Simon Kimbangu. Votre humble serviteur, analyste spirituel, ndeto kozala na bino ensemble pour être ko décortiquer maye biso to bongiseli bino. Pona nini tolobi bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali na 4 pe na libanda? Parce que to sali ba étude, to sali ba travail, to méditer makambo oyo ya lingomba. Ba maloba ya papa, ba mouvement, ba acte, to ba kili kambo ya tata Simon Kimbangu. Tokotika lisusu batu ya viongolo batambwisa yango kaka na ndenge ya viongolete. Biso tozali kotala na musika tozali komona. E nyonso oyo tozali komona tokolobela yango ndenge tozali komonela yango po epesa. Bato bazali na responsabilité pe mayele. Wana ezali musala na biso. Totelemi na musika tozali kotala. Mayema zali koleka na lingomba na mokili mobimba. Kango tolobaki biso tozali lokola bakelelo a ambulance d'urgence ya mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangani. Okaya problème tokoya tokobelela. Po yo na nga esika tozali tolamuka toyeba ndenge ya kosala musala po ete to accompagner mokonzabule tata Simon Kimbangu na mokumba oyo azali na yango na kati ya lingomba. Ndenge touti koloba pona nini tolobi bitumba ya tata Simon Kimbangu ezali na kati pe na libanda. Parce que totali bandeko na biso oyo bazali na 26 bapesaki biso date balobi ete le 29 bazali koya. To diagnostiquer makambo oyo ekabola lingomba. To diagnostiquer makambo oyo ezali koleka na kati ya lingomba epai na biso. To diagnostiquer ba problème ebele. Yango toyaki komona ete papa Simon Kimbangu Kiangani azali lokola ndika oyo ezali na kati ya mabanga mibale. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali lokola ndika oyo ezali na kati ya mabanga mibale. Pasi ya papa Simon Kimbangu. Pasi ya papa Simon Kimbangu ezali lokola ndika oyo ezali na kati ya mabanga mibale. C'est-à-dire, yo nangai tata Simon Kimbangu, soki to komi na niveau ya ko comprendre. Yo nangai mwana tata Simon Kimbangu, soki to komi na niveau ya ko comprendre ete pasi ya tata Simon Kimbangu ezali lokola ndika
oyo ezali na kati ya mabanga mibale oyo azali kopusa oyo pe azali kopusa posa ya bato ezali ete lelo lobi likambo oyo tata Simon Kimbangu kiangani asimbeli mvala na yango lingomba ya tata Simon Kimbangu posa ya bato na biso bato tozali na kati na baye bazali libanda après avoir kosala ba étude très approfondie sous ya méditation spirituelle de bato bayo toyo comprendre ete posa ya bato ezali ni ezali papa Simon Kimbangu te likambo oyo posa ya bato ezali papa Simon Kimbangu te posa ya bato ezali lingomba oyo papa Simon Kimbangu azali mukonzi na yango posa ya bato ezali ete lingomba wana epanzana alors lokola papa Simon Kimbangu azali na kati ya mabanga mibale e bato oyo bazali na posa ya kopanza lingomba oyo mingi bazali na kati mingi pe bazali na libala. Alors pasi ya papa Simon Kimbangu yango il faut akoma nzika ya makasi oyo ekosenga yo na ngai esika tozali to comprendre ndenge nini nzika oyo ezali kopanzana te ndenge nini nzika oyo ezali kopanzana te etango nzika ezali kopanzana te ezali kolakisa ete nzika ezali makasi koleka libanga parce que nzika yango moko pe ezalaka makasi donc po bopanza yango il faut bozala na marteau il faut bozala na libanga oyo ezali na capacité ya kobuka nzika wana e yango moni ete na kati ya lingomba bitumba ya papa Simon Kimbangu ekomi nini ekomi ete biso baye tozali na kati tozali koforme libanga to marteau ya makasi po ete topanza likambo oyo topanza tata Simon Kimbangu e baye pe bazali na libanda bazali koforme libanga ya makasi parce que ba constate ete ndika oyo ezali ndika ya makasi ezali kosenga soit marteau ou bien libanga oyo ezali na capacité ya kobuka ndika oyo nde maye biso tozali kosala yango bitumba ya papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya lingomba ezali parce que yo na ngai tokomi koforme libanga tomoni ete libanga nzika oyo ezali makasi mingi ndika oyo yango esimbi mvoila e papa Simon Kimbangu yende mutu asimbi mvoila papa Simon Kimbangu yende mutu azali na bonzambe oyo esimbi lingomba oyo posa na biso ekomi to former na kati libanga oyo ezali capable ya kodétruire papa Simon Kimbangu to former na libanga oyo ezali capable ya kodétruire papa Simon Kimbangu kiangani parce que soki lelo to détruire papa Simon Kimbangu kiangani ezali lokola to détruire lingomba oyo parce que lingomba ezali déjà na ba tendance lelo bozali komona bandeko na biso ya 26 bazali epai na bango e bango pe lokola bazali kuna soki otali malamu na liso ya bonzambe okomona ete kati na bango concordance ezali te bazali koyebana te nani azali leader mutu azali leader est-ce que azalaki destiné azala leader e mutu na ligablo mutu na lingomba na ye na batu na ye esika bazali kotambwisa contrôle ezali te c'est-à-dire ezali ba mabanga oyo bato bazali koforme pona koluka ko déstabiliser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu pona koluka ko déstabiliser mokonzi oyo asimbi lingomba ya tata Simon Kimbangu yango omoni na message ya bandeko na biso ya 26 tango papa Simon Kimbangu kiangani alobi yango ete bandeko na ngai bazali ko comprendre te utali batata ba mama nyonso oyo papa Simon Kimbangu alobaki ezalaki politique ya Nzambe il faut toyeba yango batata ba mama la seule chose oyo ezalaki important na message ya papa Simon Kimbangu oyo s'adressaki na bandeko na ye na tina ya descente na bango na mboka Nkamba le 29 la seule chose important oyo biso ba analyste spirituel to comprenaki message ya papa Simon Kimbangu oyo alingaki ko s'adresser pa bandeko na ye ezali bandeko na ngai bazali ko comprendre te pasi ya tata Simon Kimbangu
bandeko na ye bazali ko comprendre te passe na ye yango wana bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali na kati ezali pe na libanda. Est-ce que tango papa Simon Kimbangu alobi bandeko na ngai bazali ko comprendre te? Est-ce que alobeli kaka bandeko na ye oyo bakenda 26? Est-ce que alobeli kaka bandeko na ye oyo bazali na volonté ya koloba ete baza na posa ya koya na nkamba le 29? Est-ce que alobeli pe bandeko na ye oyo azali na bango te? Est-ce que bandeko ya papa Simon Kimbangu kiangani oyo bazali na ye na nkamba? Est-ce que bango pe bazo comprendre? Bandeko ya 26 bandeko na ngai bazo comprendre te. Biso pe tozongisi motuna. Est-ce que bandeko ya papa Simon Kimbangu kiangani oyo bazali na ye? Est-ce que bazali ko comprendre? Bango nyonso. Est-ce que bazali ko comprendre papa Simon Kimbangu? Tu ko prouver bino ete na bandeko na ye o tozali na bango mingi pe bazali ko comprendre ete. Parce que asali ni ami bombi. Nzambe azalaka dictateur. Nzambe azalaka mutu oyo pe aserabesaka au tel point oki oyeba te soki oyo azali Nzambe. Nzambe azali mutu ya kanda. Nzambe azali mutu ya kanda. Nzambe azali mutu ya zuwa. Zuwa ya Nzambe azali matata koleka ya yo na ngai batata ba mama. Kanda ya Nzambe pe azali matata koleka ya yo na ngai. Nzambe, nature ya Nzambe yango wana. C'est-à-dire nyonso oyo Nzambe asala na mokili asincarnaka. Ba comportement nyonso wana Nzambe azalaka na yango. Nzambe amikitisaka, Nzambe amitombolaka. Nzambe asilikaka, Nzambe azalaka na temps normal. Nzambe alobaka, Nzambe moko pe alobaka na masese. Nzambe moko pe azalaka boy. C'est-à-dire nature wana nde zali nature ya Nzambe. Biloko wana nde zali nature ya Nzambe. Est-ce que bandeko na ye oyo bazali na ye bazali ko comprendre? Est-ce que bandeko na ye oyo bakenda na 26 bango pe bazali ko comprendre? Parce que papa Simon Kimbangu kianganya lobi bandeko na ngai bazali ko comprendre te nini oyo bango basala. Moyeba ya sikoyo izana note. C'est-à-dire papa Simon Kimbangu kianganya pesi bino aval ya koloba ete bosala ba étude ya koluka ko comprendre. Nzambe azalaka ndengo wana. Nzambe azalaka ndengo wana. Apesi bino ngonga ya koluka kotala nini oyo biso tokoki kosala poto comprendre. Nini oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali na posa biso to comprendre. Posa ya papa ezali ete yo na ngai obikisama. Ako afficher kanda na ye juste pona koluka yo o comprendre. Ako afficher kanda na ye pona koluka yo na ngai to sosola. Nzambe azali mutu ya kanda. Nzambe azalaka mutu ya zuwa. Nzambe azali na ba caractère ebele. Oyo ye azalaka na yango. Oyo ezali ko justifier bon Nzambe na ye. Mais soki ya mibomba mi yo oyeba te tango Nzambe abimisi kanda okanisi ete oyo Nzambe ya kanda boye pona nini? Oyo Nzambe ya zuwa boye pona nini? Oyo Nzambe ya lulendu boye pona nini? Oyo Nzambe ya komimatisa boye pona nini? Oyo pe Nzambe ya komikitisa boye pona nini? Wana ezali ba caractère ya Nzambe, mais ezali kosenga na yo tout d'abord. Oyeba est-ce que oyo tozali kosambela azali Nzambe ou bien azali Nzambe te? Soki oyebi bon Nzambe na ye nde okozala sikoyo na capacité ya koyeba ete awa Nzambe amikitisi ngai pe ifona mikitisa. Awa Nzambe apesi boye ngai pe ifona ça. C'est-à-dire changement ya attitude ya Nzambe échangeaka par rapport ya comportement na biso. Tozali na ba message ebele oyo papa Simon Kimbangu kiangani auti kopesa biso na kati ya nkamba pona koyebisa biso ete etikali mokebo kopakata mbangu lion na léopard baza ya kokangama. Papa Simon Kimbangu alobi yo ozali sima ya nani na yo na de tout ça ba poison ba makambo azali koloba makambo ebele azali kolobela bato 26 te azali kolobela biso mibale parce que yo na ngai na to comprendre te.
yango yoki papa alobi bandeko na ngai bazali ko comprendre te ezala biso tozali na centre na nkamba est-ce que biso bandeko na ye est-ce que tozali ko comprendre ye raison pour laquelle okomona yango ete ba décision ya mokonza bule tata Simon Kimbangu Kiangani tango nyonso ezali ko kabo ezali ko kakolama soki pe olande source ya ko kakolama ya décision ya mokonza bule okomona ete bandeko na ye pe bazali na memuse na makambo wana liloba ya ndeko na bango décision ya ndeko na bango mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani papa Mbenza pe asi alobela yango tango nyonso alobi meme biso bandeko na ye tozali koyoka ete tozali pe kotosa yete c'est-à-dire biso tosali ba étude très approfondie ya koyekola ba acte ba mouvement ya bato ba esaleli ya bato toyeko comprendre ete bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali kaka libanda te bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali na 4 ezali pe na libanda yango moni baye nyonso balekaka tango nyonso bazali koloba ete papa Simon Kimbangu biso tozali kobundela ye nous sommes derrière lui la famille est sainte la famille est boye tout ça tozali koyekola ba étude moko ya faisabilité ya bato wana pona koluka koyeba makambo oyo bango bazali kosala nde tozali ko comprendre ete c'est-à-dire ba oyo nyonso balobaka kolo elakisi te ete batosaka mayekolo alobaka na bango et biso pe ba nyonso tozali koleka tango nyonso ya koloba ete tata Simon Kimbangu Kiangani tozali ko batela tozali ko bundela tozali ko défendre mingi kati na biso bazali ko sala likambo oyo na intérêt na ba intérêt ndenge biso tozali ko constater yango bomoni tokomeka kopesa bino ba terme na ba langage moko spirituel oyo ko permettre bino bo découvrir Nzambe abomba makabiso et tango Nzambe abomba biso akomemela biso ndenge biso tozali komemela ye soki biso tozali ko comprendre te Nzambe pe akomema biso na niveau oyo ko permettre yo na ngai to comprendre Nzambe azalaka kanda soki ozali kobebisa musala na ye Nzambe azalaka na zuwa soki yo ozali na posa ya kozwa ebonga na ye kozwa yango azalaka na zuwa Nzambe azalaka na ba attitude to ba comportement wana nyonso soki biso tozali kokende vers ye na ndenge ya mabe nde Nzambe akozalela pe biso na ba attitude wana Nzambe amikitisaka Nzambe amibombaka Nzambe amitombolaka Nzambe asilikaka Nzambe azali Nzambe ya zuwa Nzambe azali na ba caractère nyonso soki oyebi ye ndete ndo kozala na confusion ya koloba ete oyo Nzambe ya ndenge nini oyo Nzambe ya ndenge nini mais il faut luka tout d'abord oyeba ye ba voix ezali ebele biso toyebisaka bino tango nyonso tozala makasi na mabondeli ba méditation et puis toluka toyekola banzembo na biso toluka pe toyekola maloba ya bapapa parce que Nzambe bakoyebaka ye pe na maloba na ye parce que bapapa bayebisaki biso nyonso tokozala nango posa nyonso bilaka oyo bayebisaki biso kaka na maloba na bango nde tokodécouvrir et lelo oyo soki olandi maloba ya papa okomprendre maloba ya papa dienge na okomprendre ba papa bazalaki bazambe parce que nyonso oyo ba papa balobela biso tango tozali kolanda maloba na ye tozali ko comprendre ete makambo oyo il faut zala kaka Nzambe po loba yango po yeba yango po osala yango bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali na 4 ezali pe na libata banani bazali kobundisa papa Simon Kimbangu pasi ya papa Simon Kimbangu ezali parce que bandeko na ye oyo azali na bango na 4 mingi pe na basosoli ete et soki pe basosoli bazali kosala makambo parce que bazali na ba intérêt na bango bazali kosala makambo parce que bayebi eloko nini oyo bango bazali koluka na sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani bitumba ya papa Simon Kimbangu yango wana parce que na bandeko na ye pe oyo azali na bango mingi kati na bango pe nanu ba comprendre ye bien te etaki Nzambe yango komona ete ba responsabilité ebele ya papa Simon Kimbangu Kiangani baza ko dévier yango na bandenge ebele biso tozali ba analyse spirituelle tozali ba analyse spirituelle tolobaka makambo a connaissance de cause et puis tolobaka pe makambo te po yo se fela ou bien konga na sepe toujours loba yango parce que tozana posa Nzambe asepela na makambo oyo tozali koloba awa Nzambe na ba ange lo ba kiti bazali kolanda biso d'où
tozali obligé ya koloba yango ndenge ezali po ete nzambe a comprendre ke mwana oyo azali koloba makambo oyo ezali na nzela. C'est-à-dire tozali komona yango na miso ya bonzambe ete na kati ya lingomba na biso toko démontrer bino awa na kati ya lingomba na biso tozali kobundisa papa Simon Kimba, soit tozali na intérêt moko boye tozali na yango na sima ya makambo tozali kosala, ou soit nanu tososoli pete ete tata Simon Kimba ngokiangani ye wana azali nzambe molimo mosala toko démontrer bino awa bandeko na biso pe oyo bazali na libanda jusqu'à maintenant mingi kati na bango bazali kosala makambo oyo parce que bazali na intérêt moko boye quelconque oyo biso tozali komona yango na liso ya bonzambe. Bitumba ya papa Simon Kimba ezali na kati ezali pe na libanda. Soki bandeko na ye oyo bazali na libanda ba comprendre ndenge ye moko alobaki ete bandeko na ngana no bazali ko comprendre te. Soki bandeko na ye wana ba comprendre biso toyeba yango etaki ba analyse spirituelle na elobeli na bango na esaleli na bango ya makambo. C'est-à-dire to comprendre ete bandeko na ye basi ba comprendre likambo oyo. Likambo oyo ezali likambo ya yaya na biso te. Likambo oyo ezali likambo ya ndeko na biso te. Likambo oyo ezali likambo ya tata Simon Kimba. Likambo ya mokili mobimba, likambo ya baindo mobimba. Ezali na ba valeur oyo il faut tozala nini to respecter yango. Ezali na ba valeur oyo il faut to respecter yango. Mokili ezali koya. Ndeko na biso Jospel Wanga tango nyonso azali kotambola awa. Azali koya na bamindele, azali koya na batu, azali koya na batu oyo bazali koya kononga lingomba. Pona koluka koyeba mikolo mizali koya lingomba oyo ba papa balobaki ekotambwisa mokili. Lingomba oyo ekotambwisa mokili. Lingomba oyo ekoyamba mabota. Lingomba oyo ekoyamba mabota. Lingomba oyo est-ce que bandeko ya papa Simon Kimba oyo bazali na 26 bazali ko comprendre que lingomba oyo il faut to batela yango. Moto oyo pe asimbi mvoala ya lingomba oyo il faut to pesa ye lokumu, il faut to batela ye. To koki ko botama na ye papa moko mama moko libota moko famille moko mais voilà lulendo oyo ezali kolakisa ba directive ezali kolakisa temps oyo ndeko na biso Jospel Wanga kolobaka buso oyo ezali kolakisa biso nzela oyo ezali kolakisa biso ete ta oyo tokomi tosala memorial ta oyo tokomi totonga nzela ta oyo tokomi tosala musée ta oyo tokomi tosala boye est-ce que yo na ngai oyo tozali na kati ya famille ya papa Simon Kimba na kati bandeko na ye ya makila est-ce que tozali ko comprendre ba responsabilité spirituelle oyo papa Simon Kimba ngokianga azali na yango tolobi bitumba ya papa Simon Kimba ngokianga ezali na kati ezali pe na libanda e baye bazali ya solo kobundisa papa Simon Kimba ezala na kati ezala na libanda ezali bandimi te ezali bandimi te bitumba ya papa Simon Kimba ezali na kati ezali na libanda ko démontrer awa mais tokolakisa bino lolenge nzambe adilaka na bato lolenge nzambe asololaka na bato lolenge nzambe amibombaka esengaka na biso to découvrir nzambe soki to découvrir nzambe bongo na sima tokoluka tosala oyo nzambe alingi et après tokomona maye nzambe alakaki to maye nzambe abombelaki biso to maye nzambe abongiselaki biso nde tokozwa yango papa alobi bandeko na ngai bazali ko comprendre te ba message nyonso oyo nzambe alobaka amibomba makaka o amibimisaka te message ya nzambe maloba ya nzambe ba contexte ya nzambe ba makambo nyonso oyo nzambe alobaka ezalaka ye na aspect ya bonzambe te mais ezalaka ko bibomba ezalaka na kati na ye na tina ya likambo wana nzambe akoki koloba likambo moko boye po yo
okoma na kanda otala me ye nzambe amibombi atikali kaka nzambe azali kaka nzambe il faut nde o découvrir nano est-ce que ye nzambe pour comprendre que oui oyo ezali nzambe toza na conseil tokopesa na sima ya makambo oyo epai ya bandeko na biso Mbote Muzila, papa Mbote Muzila na papa na biso Richard Bomengo tozali na makambo tokoloba awa pona bango. C'est-à-dire nzambe amibomba kana ba contexte nyonso yo il faut comprendre, il faut yeba ye et mutu oyo ayebi nzambe soki azali na posa ya kobikisama alandaka nzambe na sentimate, alandaka nzambe na intérêt te, alandaka nzambe na émotion te, po nzambe amibombaka batata ba mama, nzambe amibombaka biso baye tozali na papa Simon Kimbangu Kiangani il faut to luka to yeba ya solo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe et soki oyebi nzambe pona kotambola na nzambe il faut oyeba ye na lolenge na ye. Tango asiliki il faut yeba awa nzambe asiliki. Tango asali zuwa il faut yeba awa ezali zuwa ya nzambe. Tango alakisi kanda na ye il faut yeba ke tozali na nzambe me nzambe azali na eta ya kanda. Nzambe batambolaka na ye ndenge wana. Tokoki kotambola na nzambe na ba jugement te. Tokoki kotambola na nzambe na ba jugement ya ba acte to ba comportement oyo yazali ko afficher vis-à-vis ya makambo oyo yo na ngai tozali ko sala te. Nzambe pona to tambola na ye elongo il faut to yeba ye. Tango azali na kanda to mema ye to tambola na ye na ndenge oyo azali na kanda parce que kanda ya nzambe ya solo batata ba mama e yaka kaka na suite ya etamboleli na yo ya bizaleli na yo ya elobeli na yo ya esaleli na yo ya musala yango ebenda kakanda ya nzambe. Nzambe ya mibombaka apesi yo devoir yo na ngai to découvrir ye yo na ngai to sosola mabe na biso yo na ngai to sala pe oyo elingi nzambe po ete mokolo suka to koka kobikisa. Nzambe ya mibombaka papa alobi na bandeko na ye te bandeko na ngai bazali kososola te biso tolobi est-ce que kososola oyo papa alobi ezali kaka pona bandeko na ye oyo bazali na 26 ezali pe pona bandeko na ye oyo bazali na 3 ou bien ezali pe pona bandeko na ye oyo bazali na 3 parce que soki otali na miso ya bonzambe neti na kati ya bitumba oyo biso nde tozali ko comprendre etaki ba analyse spirituelle ete bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali na kati ezali pe na libanda bana ya papa Simon Kimbangu bazali na kati bazali pe na libanda kokabwana il faut salema entre bana ya satana na bana ya nzambe ba oyo bazali na kati kokabwana il faut salema ba oyo pe bazali na 26 kokabwana il faut salema entre bana ya satana na bana ya nzambe. Ndenge nini bana ya satana oyo bazali na 26 oyo bazali na libanda bakosangana na bana ya satana oyo bazali na kati. Ndenge nini bana ya nzambe oyo bazali na libanda bakosangana na bana ya nzambe oyo bazali na kati. Papa lobi kokabwana il faut esalema. Nzambe akoki koloba na biso likambo ezali rappel oyo ye asali biso po ete to comprendre ete likambo boye mbeba ezali toluka tobongisa yango tosengela yango bolimbisi. Nzambe a rappelé biso, nzambe a yebisi biso likambo oyo ezali likambo ya koloba ya solo kolakisa kanda ya nzambe te kasi ezali rappel nzambe ya mibombi yo moni ete ya solo likambo oyo nzambe alobi oyo nzambe ya ndenge nini azali ko rappeler biso makambo eleka kala oyo nzambe ya ndenge nini azali ko rappeler biso makambo oyo mutu asi akufa na ye batata ba mama nzambe azali ko rappeler yo Adam na Eve basalaki mbeba bakufaki tena bango elekaki mais lokola nzambe azalaki kati na biso rappeler biso alobi ya likambo ya Adam na Eve ezali pe moko ya makambo
oyo batata ba mama tobosana yango te. Papa Fumalongo a rappelé biso mbeba ya Adana Eve. Tokokaki koloba ete Adana Eve. Mais époque wana biso tozalaka te. Mais mokonzi abula lobi ezalaki likambo oyo Adam salaki passe na yango pe ekoki ozala parmi ba passe oyo yo na ngai tata mama tozali ko endurci. Mokonzi abule papa Diangenda Tali alobi il faut to sengela likambo bolimbisi. C'est-à-dire papa rappelaki biso likambo ya Adana Eve ezalaki pona ko rappeler biso mutema mabe ya Nzambe te. Mais papa rappelaki biso likambo ya Adana Eve pona to sengela ya mpe bolimbisi. Bande kona biso bazana 26 makambo ebele biso ba analyste spirituel tozali kotala yango na miso ya bonzambe tozali ko comprendre ete nanu ba comprendre te tolobaka yango na ba émission précédente tolakisaki mwa makambo ebele likambo ezali likambo ya bonzambe likambo ya bonzambe tango tozali komema yango na ndenge ya famille na ndenge ya libota tokoki ko banir lingomba mobimba likolo ya eloko moko ya muke tobebisi yango tokanisa liksolo ya papa na biso papa Moïse asala kaka likambo moko boye na ndenge na ye makambo nyoso pe ebeba. C'est-à-dire na cadre ya spiritualité na cadre ya lingomba esengeli na biso batata ba mama bandeko na biso ba papa na biso bazali na 26 etake bato bazali na corps spirituel ba réfléchir makambo oyo malamu malamu totuki tata Simon Kimbangu tangu mulai responsabilité ya lingomba mvola lulendo epesami na papa Simon Kimbangu kiangani jusqu'à preuve du contraire mutu akolongola yango azalite fongola ya mozole epesami na tata Simon Kimbangu. Mais yo na ngai tolobi yote tango ngai na lobi likambo boye to sala boye yo na ngai tolobi yote boye te to babies. Et utata mwana bokabwani ekoti na lingomba. Bokabwani ekoti na lingomba, lingomba efingani. Lingomba etukami. Lingomba ekomi na niveau ya kocholama. Bande komususu bakomi ko sengela biso mabondeli. Bapaye bakomi ko senga biso tokabwa to sangana. Parce que yo boyaki makambo oyo papa Simon Kimbangu alobi et papa Simon Kimbangu oyo yo omoni ete biso batu topona ki etoti ayewa papa Simon Kimbangu kiangani oyo yo pe oyebi ete yende muto asimbi mvoila asimbi fongola ya mozo yo lobite. C'est-à-dire na départ ezali kolakisa déjà désobéissance. Oyo désobéissance na miso ya Nzambe ezalaka ridicule, ezalaka punissable. Kotosa eleki mbeka ya kotumba. Nzambe soki ya mikitisaka ezali parce que ezalaka na posa akoma lokola biso na ba grandeur oyo ko permettre yo na ngai to comprendre eloko nini Nzambe ezali na posa ya kosala na yo na ngai. Kotosa batata ba mama eleki mbeka ya kotumba. Mokili oyo soki tozali na passe ezali parce que tozanga ki kotosa Adana Eve. Histoire biblique pe soki botali yango partout mbeba eyaka ezalaka kaka na tina ya kozanga kotosa. Meme ye moko papa Simon Kimbangu ngana lobaka yango tango nyoso motema ya papa Simon Kimbangu ti lelo oyo soki motema wana ezalaki motema ya papa Zako nde lelo lingomba ezana bo lisusu te ese panzana ese koma biteni tango mosusu bandaku na biso ba paroisse na biso ekoma ba pop essence ekoma ba chambre froide ekoma ba makambo misusu soki lingomba oyo bapesaki yango na papa José Kisoke na papa Paul na papa Songolo motema oyo bango bazalaka na yango nde lingomba oyo tango mosusu ezali boye te. Mais tala motema ya papa Simon Kimbangu kino lelo azali ko mema biso malembe jusqu'à ce que toko comprendre mabe oyo biso to salaki
vis-à-vis ya koko na biso tata Simon Kimbangu, vis-à-vis ya bamvoila misa, vis-à-vis ya image ya Lingomba, vis-à-vis ya image ya Lingomba. Mabe wana papa Simon Kimbangu azali kaka na motema ya kofungwama, azali komema biso malembe jusqu'à ce que toko comprendre et to kanisa to sengela likambo wana bolimbisi et to yeba pe lolenge ya kosalela yango po ete pasi oyo na mokili esi likambo oyo batata ba mama yango tozali koloba pasi ya papa Simon Kimbangu ezali baye bazali na libanda na baye pe tozali na kati. Tozali kobundisa papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ye wana azali koko na bino, ye wana azali tata Diengenda tata na bino, ye wana azali mokonzi ya Lingomba, ye wana azali yaya na bino ya liboso ya mobali. Awa tozali kolobela sagesse bantu, tozali kolobela sagesse ya biso baindo. Ye wana koko na bino, ye wana tata na bino, ye wana yaya na bino ya liboso, ye wana pe mkonzi ya Lingomba. Ami bombami azali na motema ya bonzambe, azali pe na motema ya kofunga, mais posa na ye ezali yo comprendre nde oya vereye na lolenge oyo yo comprendre nde akoyamba yo akobongisela yo esika na motema. Batata ba maman posa ya tata Simon Kimbangu ezala biso baye tozali na ye mingi tokolela parce que esaleli na biso ya makambo, ekateli na biso ya makambo, emoneli na biso ya makambo ezali contraire na volonté ya tata Simon Kimbangu kiangani, parce que ezali kolakisa ya solo ete tozali kotambola na ye, soit tozali na intérêt quelque part, soit toyebi te soki ye tata Simon Kimbangu ye wana azali biso banalise spirituel tozali komona yango. Ndenge touti koloba nzambe ya mibombaka, tozali koloba tokopesa bino mwa ba directive mibale pona kolakisa lolenge nini nzambe a mibombaka et nzambe apesaka biso devoir ya ko découvrir ye po soki to découvrir ye to sosoli ye nde nzambe akobongisela biso, mais soki to découvrir ye te to sosoli ye te tokotikala lolenge wana pasi na biso ekowumela tango mulai. Toyebi ete bana ya Israel mboka ya elaka oyo babandaki kokende ezalaki musika te, mais nzambe apesaki bango mikolo milai parce que bazalaki ko comprendre te. Nzambe apesaki bango mikolo milai parce que bazalaki ko comprendre te. Ko comprendre wana elakisi il faut boye banano nzambe oyo bozali kosambela aoki kolata nzoto, aoki s'apparaître quelque part, aoki kozala boye, il faut boyeba kia oya mikitisi boye ezali nzambe bokumbeli ndenge nzambe alingi comme ça bokotambola na ye elongo. Oyo azali na kanda boye wi ezali nzambe, oyo ezali kanda ya nzambe, tango kanda ya nzambe se manifestaka esengaka ni bande kona biso ya koreki ya kala bazalaka soki nzambe asiliki bake na porte soit na fenêtre bakomi kobwaka baloyembo pona kokitisa kanda ya nzambe. Bande kona biso ya jeje ki bazalaka soki nzambe asiliki bake na fenêtre bandi kobeta banzembo komona kanda ya nzambe ekiti papa akobima. Mais lelo soki papa Simon Kimbangu kiangani asiliki wana nzambe ya ndenge nini akoki kosilika, wana nzambe ya ndenge nini akangela ndeko na ye mutema, wana nzambe ya ndenge nini papa Simon Kimbangu a rappelé biso alobi lisumu ya Adam na Eve. Il faut to sengela yango bolimbisi papa Simon Kimbangu kiangani pe papa Diengenda a rappelé biso lisumu ya Adam na Eve alobi il faut to sengela yango bolimbisi. Papa Simon Kimbangu pe a rappelé biso ndeko na ye papa solo afinga ye azali buri akoki kosala na bato oyo bazali baburi. Est-ce que azali nzambe ya kanda? Est-ce que nzambe azuwa? Est-ce que azali nzambe abombaka likambo? Ou bien azali ko rappeler yo na ngai ete voilà
likambo oyo pe eske libota bandeko ya papa Kisorokele bandeko ya papa solo baza te. C'est la spiritualité. Est-ce que likambo wana ezalaki ya solo ou bien ezalaki ya lokuta? Soki papa a rappelé yango, est-ce que etikalaki nzambe na motema te? Esepelisaki nzambe ndeko oyo ya yo? C'est-à-dire na contexte spirituel ezali kosenga yo na ngai oyo tozali na libota wana oyo tozali na famille wana, parce que lisumu basengelaka yango bolimbisi na ligne. Nzoka ne message wana nzambe azali kobomba mabiso. Soki otali batata ba maman lokola lingomba na biso elobi tosa leta. Leta ezwi makambo wana etie yango na mapeka na bango depuis to banda kotosa leta. Depuis to banda kotosa leta, leta wana emema biso wa. C'est-à-dire eloko tozali koloba awe ezali komibomba oyo nzambe ya mibombaka. Ezalaka ba devoir oyo apesaka biso poto découvrir. Et tant que tu découvrir yé batata ba maman nde ekosenga na biso ete to mikitisa poto kende vers. Papa lobi na biso ete likambo ya mboka na biso soki to sengeli ya mbolimbisite passe kosila. Tozali na bomene, tozali na ba savant, tozali na batu ya mayele, tozali na batu ya ndenge na ndenge. Mobeko ya lingomba elobi to sa leta. Mais papa lobi na biso likambo ya mboka il faut to sengela yango bolimbisi. Soki to sengeli yango bolimbisite passe na biso ekosila te. Nzela ekole ekofuma te. Est-ce que l'État a reconnaître il faut to senga bolimbisi? Ou bien azuika kalikambo ya to sa leta atie yango na mapeka na ye. Akanisi de solution ya makambo nyonso ekouta kaka na leta. C'est-à-dire zali likambo ya ko comprendre. Oyo papa Simo Kimbangu kianganya lobaki ete il faut te comprendre. Ezala biso ba etozali na kati il faut te comprendre papa Simo Kimbangu kianganya. Ezala pe baye bazali na libanda il faut ba comprendre. Ezala pe l'état na biso malgré responsabilité. Oyo lingomba ezali na biso malgré mobeko ya lingomba na biso elobi to sa l'état. Est-ce que l'état yebi ete nzambe azali epai na biso? Biso tozali ko to sa l'état oui. Est-ce que l'état yebi ete nzambe azali epai na biso? Et ce que l'état yebi ete nzambe azali epai na biso. Nini oyo pe l'état oki ko sala epai ya nzambe parce que mokili oyo ezali mokili ya tata nzambe. Est-ce que l'État pour reconnaître que mokili oyo biso tozali na yango nzambe muto akelaki yango nzambe yango ye tozali na ye na nkamba? Est-ce que regard ou bien comportement ya l'État na biso vis-à-vis ya nzambe oyo akelaki mokili ekozala ndenge? Yango moni nzambe alobi pesa epai ya César oyo ezali ya César, pesa epai ya nzambe oyo ezali ya nzambe. Tout ça l'État, mais l'État pe azali na ba devoir. Tango l'État ko découvrir et devoir na biso epai ya lingomba, et devoir na biso epai ya nzambe ezali boy, devoir ya l'État na biso vis-à-vis ya tata Simo Kimbangu. Okomona ete l'État akotosa kutu lingomba koleka parce que ayebi ete na kati ya lingomba nde tozali kozwa ba orientation, na kati ya lingomba nde tozali kozwa makambo. Mukolo l'État akotosa lingomba batata ba maman mobeko na biso ya lingomba elobi tosa l'État, mais mukolo l'État akotosa lingomba na ba devoir na ye ba prérogative na ye batata ba maman okomona ete ekozala na changement. C'est-à-dire oyo tozali koloba na kati ya makambo oyo nyonso ezali ete nzambe amibomba maka, mais apesaka yo na ngai temps ya ko comprendre. Soki yo zali ko comprendre te ye pe ko comprendre yo te. Soki yo zali ko mikitisa te ye pe ko mikitisa te. Soki yo zali ko sala makambo na ndenge ya kanda ye pe akolakisa yo kanda na ye. Po azali mutu ya kanda, azali mutu ya zuwa, azali pe mutu ya makambo ebele. Tozali ko kende ko shike na émission na biso batata ba maman ndenge tolobaki tokolobela likambo ya papa na biso Mbote Munzila. Tokolobela pe likambo ya papa na biso Richard Bomengo na bandeko ebele oyo bazali kosala pe ba émission na kati ya ba réseaux sociaux
tokolobela bango pona nini toponi tolobela bango parce que tolobaki yango ete biso tozali ko étudier tozali ko tala lingomba ya tata Simon Kimbangu na musika tozali ko vérifier makambo nyonso ezali ko leka ezala na ba paroisse ezala na ba réseaux sociaux ezala partout bato bazali ko tindela biso ba émission tozali ko landa mutu na mutu azali ko réfléchir ndenge ni tozali ko yeba batata ba mama awa tozali ko pesa attention na Mbote Muzila papa na biso Mbote Muzila na papa na biso Richard Bomengo musala bozali ko sala ezali musala ya malamu musala bozali ko sala ezali musala ya malamu ya ko panza sango ya ko yebisa ba makambo ya tata Simon Kimbangu susi na bino pe tozali ko mona yango ete Mbote Muzila papa Richard Bomengo bango bazali na posa lingomba esangana bango bazali oui ezali likambo oyo Nzambe abongisaki ete ekosala mandenge wana mais ekosala mandenge nini Yona ngai yo tozali komona ete tozali capable ya koteya ya kosala bo est-ce que tozali kotambola ndenge senge tokosilisa biso na bino awa na koloba ete papa na biso Job tokopesa papa Mbote Muzila lisese ya Moïse atamboli na Nzambe Moïse asali makambo ebele oyo Nzambe apesaki ye na sima na yango Moïse ayaki kobebisa Nzambe asalaki ba miracle kati na ye kobebisa ya Moïse ezalaki na esali papa Mbote Muzila papa Richard Bomengo na makambo nyonso oyo bozali kosala boyeba yango ete bokeba botuka Nzambe na ba démarche na bino devoir ya Nzambe ezali ya Nzambe devoir ya biso ezali ya biso esengeli na biso toyeba oyo tozali kosala ezala ya biso tosuka esika oyo biso esengeli na biso papa na biso Moïse abebisaki tokozonga lisusu muke na histoire ya Job toyebi ya solo Job azalaki na makambo nyonso na bomengo nyonso na makambo nyonso ya malamu azalaki na mwasi azalaki na bana mais Satan tango ake ko patrole na mokili ake pa ya Nzambe atuni Yesu komoni mwana na ngai Job Satan lobi Job oyo yo zali kobenga ye mwana na yo parce que azali na bomengo Nzambe ayebisi Satan oki kozwa nyonso oyo ezali ya ye me kosimba molimo na ye te pasi nyonso oyo eyelaki Job Nzambe mutu apermetaki yango bana na ye bakei biloko na ye ya perdre maladie ezwi ye jusqu'à ce que mwasi ya Job akomaki koyebisa Job est-ce que okoki komodire Nzambe wana te est-ce que okoki komodire Nzambe oyo ozali kosambela te Job na souffrance oyo azalaki na yango na bomengo oyo azalaki na yango na nyonso oyo ye azalaki na yango bana na ye makambo nyonso oyo ye aperdaki atikalaki mokolo ata moko kotuka Nzambe te na maloba na ye malgré souffrance oyo elataki ye malgré maladie malgré perte ya biloko na ye mais Job atikalaki mokolo ata moko kotuka Nzambe te et na nsima azalaki récompensé epai ya Nzambe nyonso oyo ye aperdaki je crois que azwaki yango x3 x4 parce que Nzambe apesaki ye bomengo abondance moko ya kosakana te yango conseil na biso ezali epai ya ndeko na biso Mbote Muzila conseil na biso ezali epai ya ndeko na biso Richard Bomengo nyonso oyo bozali kosala tosala attention tosala yango ndenge Nzambe alingi po soki tosali yango na ndenge na biso tokobebisa lokola Moïse abebisaka pasi nyonso oyo Moïse asalaki bamiracle nyonso Moïse asalaki e na suka Moïse amonaki mboka ya elakata nyonso oyo tozali kosala peu importe souffrance oyo tokoki koendurcir lelo difficulté oyo tokoki kozala nango lelo toyeba yango batata ba mama papa na ngai Mbote Muzila papa na ngai Richard Bomengo keba totuka Nzambe na maloba na biso Nzambe molimo mosantu soki totuki ye nyonso oyo tosali ekokende pamba mais soki totuki Nzambe te toyeba yango ete pasi oyo tozali na yango lelo ekosila
tokozwa d'abord ya oyo nyonso biso tozali komona ete tozali koperdre émission na biso ya mokolo lelo tosuki wana mbote na biso epai ya baconsommateur nyonso ya émission des analyses spirituelles baange nyonso oyo bakonsomaka émission des analyses spirituelles topesi bino mbote na mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani oyo kokontinue kozala toujours nsima na ye koyekola ye koyeba ye kosala oyo ye azali kolinga po ete totuka ye te na maloba na biso po ete mokolo na suka mpe tokoka kobikisa très prochainement na baémission na biso mosusu oyo tokobongisela bino analyste spirituel du Laurent Linda mokolo moko manso mabomba mi makomo nana Ikula se manso makoleka Kasiela kayan zambe koleka te Kinwe sale mamokili monso Sola ya solo buka so point zambe Monso makoleka Kasela kayon zambe koleka te Kinwe salema mokili monso Sola ya solo buka sibwa zambe Na tongo ya noa Tokanisa bondi Bandi milelwe komeli biso tomoni pamba ela kaya nzambe koleka te na tongo ya noa tokanisa bandi miso tomagomora tokanisa bandi milelwe komeli biso tomoni pamba ela kaya nzambe koleka te Salema, Bandi mi basepela, Inwe Salema.